Bonjour, bonjour, Nabiso nyonso, bandeko nyonso bino bozolanda émission ya réflexion. Esika bokutami na pesi bino bambote, j'espère que nzambe azobatela bino lokola biso pe lokola na pesi pe susu ba salutation na sœur Rebecca, na frère Lumière. Bino bozo présenter émission ya réflexion, en tout cas émission moko kitoko. Nane tozolanda bino vraiment ezokende malamu, nzambe abatela bino. Naiko répondre à la question et tout nami na ser nabiso est-ce que l'enfer existe et le paradis si ça existe est-ce que batu baza na kati kuna ou bazate. Je pense que question oyo eza biso nyonso presque to se poser la question na est-ce que ça existe ou pas ça existe. Na ndenge totangaka déjà Bible totangi mais eza na makambo mosusu selon ngai na oyo nzambe arevela ngai na demande oyo nasala na oyo nzambe arevele ngai eza na beaucoup de choses qui est caché dans la Bible. Il y a beaucoup de choses oyo eza na kati ya Bible te oyo esengeli toyeba yango nzambe nde moto azorevele biso ndenge nga moko nalobaka Bible oyo ya vrai oyo eza na vérité ya solo yango eza na kati na biso. O Bible oyo ya solo eza kati na biso yango nde moto erevelaka nyonso ce qui est vrai ou faux. Sentiment wana oyo nzambe ako faire sentir yo que ça c'est vrai ou c'est faux. Si tu es connecté à lui ako faire révéler yo oyo ezali solo pe oyo eza solo te. Question là, je se pose la question là une fois dans ma vie parce que je suis passée dans des expériences où et en faire croire ngai na pesa bino réponse ou na pesa bino na ndenge seratuni. Est-ce que l'enfer existe? Oui, ça existe. Je suis passée par là. Est-ce que le paradis ça existe? Oui, ça existe. Je vis là-dedans maintenant. Est-ce que batu bazana kati? Oui, batu bazali. Est-ce que eza lieu moko oyo eza batu c'était dans un lieu? Eza dans un lieu, oui, c'est ici sur la terre. L'enfer et le paradis c'est ici sur la terre. Donc la question oyo yatuni, oui, l'enfer ça existe. Oui, le paradis ça existe. Batu bazana kati enfer, batu bazana kati ya paradis. Banani bazana kati kuna. Tout comme bana nzambe bazana kati enfer, tout comme pe bana nzambe ngo pe kaka bazana kati ya paradis. Enfer biso nyonso esengeli to passer par là. Donc enfer eza lieu moko oyo tout être humain esengeli a passer par là pour reconnaître la lumière, pour reconnaître le bien, pour reconnaître que le bien existe. Donc biso nyonso esengeli to passer par là. Donc ceux qui yo ozotala, ceux qui n'ont pas ça par l'enfer te. Donc au passant dans ce qui l'autre mot je peux dire dans le séjour des morts. Donc séjour des morts c'est une lieu, c'est une état oyo de pensée oyo ezo faire vivre yo na ba pensée moko ya dans l'affaire quoi, ba pensée moko ya négative, ba pensée moko ya suicidaire, ba pensée moko ya rendre le mal par le mal, ya croire bato, ya ba jalousie, ya faire que le mal est vivre dans la négativité, donc avoir des énergies mauvaises, donc ba makambu kaka mabe yango nde mutu c'est une lieu eza na ba pensée na yo ko faire vivre un enfer eza ici car ici sur la terre hein? Donc yo mutu ozo vivre na yo ozo tambola na yo bato bazo mona yo aussi kaka no mais na makanisi na otie dans l'affaire siko oyo ozo vivre pe bato mususu oyo bayebi o baza connecté bako vivre bako sentir ango énergie wana o mutu yo ozo ko vibrer na milieu ya bato. Donc ça existe. Ça existe parce que je suis passé par là. Ngana passé par là, par l'enfer. Et c'est normal pour essayer de bisonner surtout passer par là pour te reconnaître ce qui est la lumière. Parce que les bossons na zé ko sambela. Na zao sambela na zao kende l'église. Na l'église oyo ba protestant na pas ça na l'église ebele. Na zao ko pa kende l'église na mais na je vivais dans la négativité, je vivais dans des
pour penser mauvais. Et je croyais en Dieu en même temps. Donc, j'étais comme dans une dualité. Il y a le bien et le mal. Donc, nazako yebate place nangai, nazalaki nani, nazali nini. Donc, nazako yebate. Donc, je vivais tellement des mauvaises choses, plus de mauvaises choses que le bien. Et c'est yango sengelaki ke na koma ko vivre toujours ka les mal, les mal, les mal. Après batebele oyo ya mabe autour na yo, donc okom na kometi na niveau moko kwaïr bato vraiment. Donc ozo kwaïr bato mutu nzamba kelia lobike aimez-vous les uns les autres ngana koma na niveau na kwaïr bango pourquoi po basali tellement dans le mal. Parce que le mal wana bango bazali ko sala ngamoko déjà ko nazo sala ngo na kozala déjà na ba pensée wana négative ya kwaïr bango pourquoi po bango bazaki na le mal. Pour nzamba lobi aimez-vous les uns les autres, être toujours dans la positivité, même à temps sous ou à côté, non, à dans le mal, à dans les négativités, yozala toujours dans le bien. Pourquoi? Pour le bien, on veut faire vivre dans le paradis. Le paradis, ezaka awa ici sur la terre. Ezaka kayo kaka, c'est aussi une lieu où ils ont la makanisina yo. Donc, au vivre dans le paradis, tant on a ba pensée moko positif, tant on a ba pensée moko et amour. Aux gens va penser à faire le bien sans attendre de retour. Donc, aux gens toujours dans le bien, dans la positivité, dans l'accueillante, dans recevoir, donner. Donc, aux gens toujours dans le bien. Et se faire vivre dans le paradis. Donc, bisogno sont dit aux aboyés, c'est passer en enfer. Donc, dengue moko passer qui na séjour des morts. Donc, mot oyo l'enfer, c'est une autre mot pour dire que c'est un mot, la même chose que séjour des morts. Séjour des morts, où il soit passaki, à quitter l'enfer, à moni enfer, à passer message. Message, on a payé un biso batou. Moni no yeso alobi sengeli to landa likolo na ito vivre lokola ye. Donc to repasser na expérience nyonso o ya pasaki. Donc nenga pasaki na ko vivre na séjour de mort wana biso pe sengeli to passer na ko vivre séjour de mort wana tant to zora baptême ezala baptême moko to zora to ketaka na se ya mai to bimi po to zala bato asika wana ezali première mort. Deuxième mort sous ezali oyo mutu akufaka akufi na makanisi na eloko nini ekufi eza yo mutu personnellement tokufi bakundi yo non eza bapense oyo ozalaki nango ya mabe bapense oyo ya négativité ozalaki nango yango nde mutu ekei kokufa. Donc c'est la deuxième mort oyo okei kokufa okufi si nyonso oyo eza ya mabe wana oyo eza ya bapense négative suicidaire. Donc obomi yango après tango ko lamuka lamuki na ba pensée moko okomi ko revêtir elamba oyo donc makambo oyo ya bien oyo ya kitoko okomi kaka na soif ya o nyonso ezali ce qui est amour. Donc yango wana et ko faire vivre yo na paradis awa ici sur la terre. Donc nyonso ezali na kaka awa paradis ndenge totali toyebi ke Adam na Eve bazalaki na paradis wana ezalaki wapi ezalaki awa na se ezalaki ailleurs te. Donc, l'enfer, automoni que Jésus-Christ, qui a passé dans ces jours de la mort, c'était où? Ils avaient pu avancer. Donc, nous sommes vivre en kaka avancer. Malamu, namabe, l'enfer et le paradis, nous sommes vivre en kaka avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a la dualité. La dualité, il y a l'enfer, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, il y a le bien, il y a le mal, il y a la femme, il y a l'homme. Donc, il y a deux. Donc, dans tout ça là, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a voulu faire, qui a voulu expérimenter. Donc, ils tellement libellé, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts pour s'y porter. Donc, ils ont libellé, oyo, esengeli batu, mutu, ayeba, o nzamba niko révélé biso, o ezali solo, o tozali réellement, oyo nzambe alinga ko expérimenter, na oya niko bimisa ba secret nyonso, toyeba ke toye awa pona mission moko toye awa tozali awa pona ko expérimenter ce qui est mal. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres qui sont bons. Donc toye awa poto expérimenter ce qui est mal. Donc le mal wana poto expérimenter on faut to kita to descendre dans l'enfer. Dans l'enfer wana c'est l'état de nos pensées où ils ont faire vivre biso dans
dans les mal, dans la négativité, ils ont fait vivre biso na ba mabe belé tozo ça la expérience wana tozo comprendre ça c'est le mal. Donc le mal wana ils osent faire comprendre ce que tu es réellement. Donc ozali no déjà ozali mais na conscience no oyebi nanu te o vraiment ozali. Donc ils ont faire révéler ce que tu es, c'est le mal là qui te fait révéler ce que tu es. Pourquoi pas? Parce qu'au subir ango, au vivre ango, au ressentir ango. Donc toi donc batizambe te batubio tonga moko tubi au sentir ango moni ke te loko ezama bien te za ango te na lingi. Donc tant ozo sentir ango ebi ke non ezesika na ngai tenge sika na ngai sika o ezali lumière esika ya douceur. Donc yango wana tozali yango esengeli tozongela na o tozali expérience mobimba ezaka yango wana. Donc yango wana nazali na koloba eza tellement ebele oyo tokoki koloba mais eza na bato mosusu baza nanu prêté ya kodécouvrir oyo eza caché, bato mosusu baza nanu prêté ya koyeba ce qui est réellement Dieu veut nous dire par tous ces expériences oyo tozosala na nyonso tozovivre na nyonso tozomona. C'est tout à fait normal esengeli ezala po biso tozala. Donc tozali na biso déjà mais nyonso oyo tozomona na mokili oyo esengeli ezala. Donc ba guerre nyonso tozomona, ba mabe nyonso tozomona, ba ndenge ba viol oyo ezosalama na basi nyonso esengeli ezala. Nyonso esengeli esalama. Pourquoi? Po biso toyeba oyo réellement tozali. Donc na oyo aza na kondima na oyo ngo mute kosala ozala oyo olingi kozala. Eza choix toza libre mutu na mutu aza na liberté na ye okoki kopona oyo olingi kozala okoki kopona oyo olingi otikala kozala okoki kopona pe otikala ka oyo olingi kozala ce qui est le mal. Donc bato basalaka mabe na mabe eza choix. Donc choix na biso bato toza nango. Donc eza na ki un peu moins musika mais na réponse na kopesa ndenge boyoki l'enfer ça existe. Le paradis, ça existe. Bato bazana kati, biso bato tozana kati, c'est un lieu de conscience où ezali na muto ke azana ba pensée. Enfer, où azana ba pensée à négatif, ba pensée à mabe, paradis, où azana ba pensée à bien, ya onde mutazo vivre na paradis, nyon se zana okaka awana c'est tout, c'est ici sur la terre. Tozo vivre en tozo expérimenter okaka awa. Donc yangwana nazali nango ko répondre en tout cas nzamba couvrir bino na lumière na ye à faire comprendre bino na oyo j'espère que na lobby bon comprendre na maloba na ngai malgré tout linga les arts et à 100% comme ça doit être mais j'espère que je me suis exprimé comme il faut bon comprendre ngai en tout cas nzamba batela bino ba bonne semaine à tous, au revoir.